zoloba po yo moi so le moi le mbisi na nyom bale c'est que comprendre te moi c'est outil musala dans la comité il y a des temps de ça il y a un temps pour ça autant comprendre donc faut quand on a ta compréhension moi si ndenge yo moko lobaki ke dialogue autant comprendre donc na makanisi na yo on tungisa moi si oui mais là comme on y a outil musala aza bo fona peine senano ya na ba jour à sala raté on ngape na sala raté tam sur ba week-end tam sur comprendre voilà yo mobile boss est-ce que moi c'est pas raisonnable malembe toujours bon pour na moi si na mobile tu vois yo bi pour na mobile si bazolo ba pour na moi si basi oyo bakena kotombola bakoko na baso bakena osala femme de chambre voilà yo mobile obi que non natika ti samedi mais na lobi moi ça na douleur donc bon dans ce cas moi ça to bela malade bo makasi ba memaka ya comme bena malade yeli ado yo foni atakaka malade ezelo mususu donc yo foni atakaka malade ezelo mususu ko sala zolo bana yo na lobi non na lobi mobali soki pe ozo forcer yango trop a obela nini barin zela nanu zela nanu botika ngana sisa bokati nga pona botika l'homme prudent voit le mal de loin. soki tolobi ke to banda ko totala nombre ya mibali oyo bakufa na AVC na nombre ya basi oyo bakufa na AVC banani baleki mingi mibali ozo comprendre wane mibali ah ben oui bati soto tolobela mamba basi parce que la plupart ya ba femme bazo kwa bize koleka mibali ngana yebi pe ya des cas mais zino ba mibali belo ba koya ba AVC wana eza ba koya ka ya maladie ba cité hein. Écoutez madame pour ça que mobali nyoso wa za maladie AVC azota ko la moitié wana côté la non comme ça va maman la plupart non la plupart mais pas tout yo tembe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala ka ozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te nakotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mr. Siatoli nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te Papi Gen tolobela vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un deux aujourd'hui nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nabino, bandeko bolanda biso na tolobela vie officielle. Vraiment un grand merci. Nabino, tous on m'appelle belé pour l'émission Oyo, tous à sala. On est vraiment tolobela vie. Tous tolobela vraiment vie. On est à la vision, tout le monde qui est 5 ans tolobela rendez vie. Voilà. Merci Nabino, bato bozo benga biso en fait partout. Merci. Bah reproche au Bossali, tout ça les fortes au Bongisa. Mais tout ça makambo na ba aventure té. Tout ça, parce qu'il y a des familles, il y a des gens où ça coule les noms de tous son abinobo. Alors, souci de M. Zali, tout le monde moi pleure Rwanda, Congolais les trop, partout Congolais zolila. Congolais zolila kata bolingo na ndako ne Congolais lela. Abala vena moi si mena butu ça lela ndo lela na saki fo mais na tinda kiyo. Biso ngalité, yango moni
et c'est notre bela makambo. Merci na Jean-Claude Mabanzo. Merci na Washington, grand pays d'Amérique. Merci na yo. Merci bandegonyo so bolanda biso. Les gens ont remarqué que toza de toza akaté, toza ndeko na biso blanche quinoa. Ajuma contre toi mouké. Mais tokozala na toujours ndenge tozalaka. Mande babeng babino papi ken so bocha ta mo téléphone to bengaka. Na bon. Eza tokotia yango, mais tokotia kaka. Là on a Mélina Swamba, nana Célésine. Maintenant bonjour. Bonjour Gen. Et puis bonjour à Batino Sobalanda Biso, ça dépend à R et je bino quoi. Partout où on a dans le monde. Bonjour, bonsoir quoi. Voilà. Célésino. Bonjour. Bonjour Papi Gen. Conflit de discipline. De la diaspora congolaise et de la communauté congolaise, même à Kinshasa, partout on a préfet quoi, de discipline. Au Sahara, on a fouillé le cahier de communication, sanctions. Voilà. Voilà, je crois que mission Oyo, tout ça là qui, tu vas bien moi ébélé, tu vas qui Tokoya, tu vas continuer au ça là émission, l'émission tout ça là on est dans le lobby on a, je crois peut-être attendre que tu aider mon tout mon combat, tu es bélé basé dans un problème. Mais tellement ma cambango continue trop, tellement ma cambango et comme on connaît au quotidien na biso, il y a un mot de lango boy. Ça des années d'improvisation et ils ont donc c'est quelque part peut-être tu vas vrai pasteur de te vendre à nous monde biso. Toi pas pasteur. Bon on dit mango to ba pasteur. Bonde ba benga benga na ba zo ba conseil. So ba ko zo ti ba ko benga te. Pasteur ate ya ngote yo ken église a dénilé ça on dit ça. Yo so mama ya matama ya c'était pasteur à solo baza. Pasteur à solo baza, le pasteur le rôle désiré, n'a pas essayé de mbote. Au moins l'évangéliste est désiré. Pasteur à malam. Ata pasteur Godé Kongi, pasteur Godé Kongi. Pasteur Godé Kongi wala ndina lobi. Asa vrai pasteur à terre le bana bo solo. Pasteur Rodrigue, pasteur Rodrigue. Oya sambela na mariage na ngai. Asa pasteur à solo moi na muke petit na musika petit moko na bokoli mazolo ba liloba bien ozo comprendre pasteur Lunda maison de faveur ouais mais tu vois ma bête ba pasteur ngoto to lo ba bien ata ba bien ba pasteur de l'église na mo ba te ya ka jamais liloba ya mboka mboka batala ka pe prophète na biso dia ntungunwa mfumu kimbango batala ka te bango pona bango batanga ka te le truc comme ça nga ngona mais batanga ba Isaac ba Jean ba Philippe banani donc il a dit ça on va ngele bungi bakoma bagra ngere bungi yangona vous comprenez mais bazala bon oya bien baza les ba pasteur le roi ba denile si pasteur le roi denile singala ko jamais mon deminae puis à côté yanga le ba mo pété onga na joga tanga zo bandaka premier le ba yote azala mbata vous comprenez pratique ma mbata pena ko twa pena o benga patate pas bana ba koto je vais le gifler je vais donner une patate il va comprendre c'est la tête de mes ex. Vous comprenez? À l'après, ma pasteur n'était pas Mokuna. À ça, là, déjà, Ekobo. Président, donc, il y a un président Renaissance. Synonyme de l'équipe à football, les gens à Kissi, papi. Oui, bien, maman Melina, oui, bien, bon, jusqu'au temps où vous avez président à Kissi. Vous avez pasteur. Voilà. Toi, il faut l'émission, tu le cannabis. Melina, tu vas lobby moins trop. Tu vas bien moins trop. Je crois que vous avez un commentaire, Vinomoko. Et lobby, vous avez attaqué, vous avez accusé quand même Bali. Pour l'année, vous avez accusé pendant que. Vous avez accusé Bassi de accusé Bassi. Pendant que mi bali peut baza na makambo belé o ba dusu ba benga pesinga pe makambo je crois pas bébé ba bengi yo. Pour ni bino boza ko accuser mi kana mi bali. Voilà, to ke no bongo to longa no lokwana. Na tu ni opi na tu pe saisir après to kota na vie facile il y a sujet na biso. La Mario, Angeleve bonjour. Na bosanité ba bi nouvelle génération kiti na katia Angola Kafunfu boss Steve asimbi Kafunfu na numéro saranate ongai babi boss Steve nde makambu na Kafunfu na bosanité babi susu toke suko tanzazi babi boss Muteba suka Chilamwina boss Muteba Chilamwina babi eso akangi nzazi mabe bakesu kota suka babi susu boss DJ Mondani suka lisusu babi akangi dundu ada tulengi yayo ngwana boss tota ke basite tota ke basi mingi te tota ke pe mbate to loba o makambo ezali ezate ke to isoto temi atoye to loba na sentiment
et non to côté la mibalo to côté la basité to la réalité auto mona auto et sala maka yango to loba chaque fois ba monsieur belé na sala ngala ba bien que na lobelaka basité na lobelaka mibalité na loba tous les deux côtés pour batnyo so baza masumu mutu mote que côté masumu eza côté masumu eza tété neti mo si mo bengenga ser mo ka bengenga aloba ini alobi miki ko expliquer nga camarade nae ameki ko expliquer nga camarade nae mobali asala ya aventure na ndeni moi si na mobali baza esika moko bon ça que esika moko te siko moi sa zwindako to kende vanda mobali ya boyo te ngana zana ko to na foyer kuna babando sengo bambongo ebele ba te social soit timbeli mezanda kwa socialité o pani moi si mobali azwa moi si mususu mais alingi te baza na moi si wana mais moi si mtasela ke ba dépense makamutu et tout basi pe baza mabena bango mibali pe baza mabena bango na sens wana na sens te ka ke to so lobela basi to take mibali to ke mibali non ya ka likambo ye la biso to ya lokuta te o ya la biso ya solo to mona yango to loba c'est ça quoi c'est dino ba oui oza ko attaquer mingi kaka basi ngana unani nga na sexy ni yo mobali na mobali bo fona takiba na mibali pale non mais non so likambo ezali so likambo eza ba mibali ba sala mabe problème ezate dans chaque chose il y a des exceptions ba exceptions na chaque makamno to na mukili oyo yana ebisaka batuke yebango mukili sala nzamba sala mukili na ye quand sala mukili na ye donc asali ténèbres asali lumière asali mwasi asali mobali asali donc eloko nyonso asala ngo mibali vous comprenez oh nzambe to so to ba reconnaître to ba corpo biso to dit to ba pasteur to plus que ba pasteur donc nga bana le ko na ndobenga papi gen bien mama swamba na ndobenga mais na plus que pasteur to ba plus que pasteur so to bi to sa pela l'église l'église wana kanisi batu pena ba yanki pe bando ya to ndoboya mutu nyonso to waza na masumu avokota faut repentir na libanda ya église simato yambi to yamba te poto mona ba Moïse mbie ba kisi baemba baembi ya kisi baemba baonte na bankamba bomona mutu pena ke na nkamba bobike muto ya kisi na ke na nkamba ozo ko pas papi gen donc siko so tonto zonga à l'occurrence to zonga ke nga na otakika bana basité et puis so to kanisi penda bien papi gen muto tamso abenga ke albike to otakika bana basi a se tromper parce que mukona mama Melina vanda pembeni na ngaya ana otakika na bana basi ana otakika na bana mibale même Blanche. Bon, ange pardon le nani Blanche avana lo ba mingi à propos ya basi parce que amona ba vérité amona ba preuve alors net ngai na rodo bande mama Melina lobisiko yo apesi kana ye moni même obinga na DJ na beta ba mariage donc j'ai l'expérience de décortiquer ce sujet vous comprenez na beta pe ba mariage belé obeta ngo motu ndenge ni papa ndenge ni kuna o bakabwana Bokomolende. Oh bakabwana donc so bakabwana ezap na problème te. Il y a problème te bakabwana ki poto msusu baimba même na nzembo ce qui simbité bato bakabwana. Mais o biso to zoloba. Eza mingi bakana moko na tuna question. Et la challenge dans sala. Ba téléspectateurs, il y a Papi Gen na tolobe la vie. Ba téléspectateurs, il y a Melina Somba TV. Ba téléspectateurs Congo mondial c'est les inomètres de 6.tv. Na pesi bino challenge, bozo que c'est ba réponse. So qui to lobby ke to bandoko total la nombre ya ba mibali o ba kufa na AVC, na nombre ya basi o ba kufa na AVC. Banani baleki mingi mibali. Bozo comprendre? Wana mibali. Ah bah oui, bati so to lobe la mamba c'est parce que la plupart ya ba femmes bazo kwa bize koleka mibali. Ngana webi pe il y a des cas. Mais Zino, ba mibale belo ba koya ba AVC aneza ba koya ka ya maladie ba cité hein. Écoutez madame. Pour ça que mobali nyoso wa za maladie AVC azo ka ko la moitié wana côté la ndé. Non, comment ça va maman? La plupart non, la plupart mais pas tout. Quand on dit la plupart, même si dans les organismes na institution net ba parlement partout même na ba réunion mike batu na ceux qui veulent qu'ils soient pour, ceux qui ne veulent pas qu'ils soient contre. Bah pour nous
la majorité, on a minorité. Qui sont pour, qui sont contre. Ouais, mais on a français parce que nous on a été sur les bancs de l'école parce que c'est pas pour rien te vendre dans la moto de Cortica. Ouais, j'étais à Sorbonne, j'étais à Louvain. Donc il me prend comme ça, voilà, un musicien, mais j'ai été sur les bancs de l'école, même à l'université. Donc c'est-à-dire, Eza Makambuya Bassi. Et puis Biso toujours a pour la Bassi. La prochaine émission aux avenirs, l'avenir que et aux alapina que non ceux qui mutumo azana kanae. Tout bien ça avant nabiso lobi kanae ba pexi mutute. Ndé to okeke non tchaka téléphone téléphone eza TV za radio té. Et là peut na invité spécial mi aligné pa pesi mbongo na ye pour à se défouler parce que aux a défoulement. Azana makambo face pango pour l'ongolais AVC. Pour makambo excès ko bomba on a motema. Et pour attendre ce cancer dans mon thème. Aux gens pas. Biso to ça a poto aider batu. Aya à se défouler de à se vider. Alors makambo azana ngo. Ils sont pas le bakomba mutonga sala ebonga lobby ngo. So pe muto yo. Tout le monde a bemission bongo na ba TFN. Tout le monde a to fongo la rideau. Mutu boya lobby boyta ya azana to fongo la rideau beto tika. Tout le monde a ngo. Pourquoi pas nous? To sala ngo. To sala ngo na autrement. Donc muto azana makamna ye ya aye. Aux gens, tu as le droit plus que pasteur, tu appelles le roi juge, tu appelles le roi réparateur, il y a ma balle. Tu appelles le roi réparateur, il y a ma bongo, il y a ma santé, tu appelles le médecin, tu as tout ça. Aux gens, tu as dit, bateau pina pour bazolo bela biso bien, mutu pina c'est makambo c'est pas dans le monde entier, mutasa nini a permis. Voilà. Aux gens comprennent. Donc si on est ça boyer, bingba na ba ka, pona si sanatika to circuler. Donc ngai nazala bakape muso na ebi vie na ngamo vie na botsa bani base belé ozo comprendre a botsa base ta botsa base belé ye azela kaka les 5 abi ka location eleki azela kaka les 5 na tanga na ko mamoto te c'est lui qui est sans payer connaît l'affaire na iba vie belé mais vie nga na zoloba ayeba nte pona tanga ko mamoto te vie na ngamo ya pire vie na ngapenda na sepela te na ebi sa epe vie boete. Faut ça la rayon de sarabana wana bana na basenga ki yote ke bana mukili yo muto luka ki bango ozo comprendre donc siko yo c'est la rambo na bango et puis siko basi na ye baza ba fanatique na ye ba banga raye ozo comprendre ma banga raye na poto première fois na mona moi ça ko banga mobali ndengo na po et bana ko mama melina ngamo se net ngai moi si na ngai tout ça na ba dialogue comprendre ya ça tout ça la on ndenga bo so pe na mona na raison na bien mama tout ça ndé yo lingi. So beti na mama na yebisa ki oni. Ozo comprendre les là. Mais ce que vient na babanga raye. Babanga ke bino mona pena yepe na les 5 ya kala minuit aya bana ka ndeni kitako nani ko Mireille kitako Mireille bina kiti boke bina babendi bakabuli pa. Bazanda ko mote. Azana base bele ya zana pa na ye. Comprendre? Mireille kitako ta aussi pas Mireille ake pa mami. Mami. Ta aussi pas mami ake pa mari. À cause de la basse bon ba 15 à botsa bango et puis na kamwa ce que tu as na kamwa yango bat bango banga malade yango vieux banga malade te ko ki botsa ka batu bongo ndengo na ndenge basse batu ndengo na tiko mo tiko place basse baza soba oyono ka bien ka bota na ye kuna abota na ye kuna abota na mais yo so ke ko bota na ye kuna omoni ngaba lo ba peneti nga yo pe 16 jours bota na basse belé ngeza ba accident eza ba ka oso ba ka mo bo correspondre na ngote oreko ya ko luka okomaka ko bundaka na batu okomaka ko swana na mwasi oso olie tikala nazala calme oso ba nazala calme pongane na bo na la paratande na obengisa mwasi na kisasa te o biso to mona o ngamo na mona o kubo o kubo lingane bozo kabona likambo zanga tina e bon o obengisa balanga tu bakoma obengisa na poto na koma moumbu na yo donc voilà donc basipe bamibali pe musu bana mubali musu mona azo dukelo na sana mwasi ni moko ya bien na ndako poto wolo bateka kaka na ba couple no sto ba congolais ya mabeka basa mabeka mbazali ozo mpa na ba couple ba congolais lobite ka basika bazaka mabe ba mabe basi musu baza ya bien ozo mpa basi musu baza ya bien mais problème ezali pour mes alliés basa pe na mibali ya mabe
ngana kama bandeko na mibali vraiment bien apesa na conseil bandeko na mibali so oza na mwasi bien na ndako concentré na ye omoni bolingwa mwasi ngala mona ngai nde natambola na mona pe ba momi nga na mona ba basi tu ngala banga omoni soki bo mayele bino bandeko na mibali bonzo mayele parce que nde ba publier ba mitakala na bino par-ci par-là et ça va compte à rendre yo bimina mwasi wana omo sale kana mwasi na ko apprendre ko za na mwasi na ndako a publier yo wa na chance pour ko poison za mingi te so poison za ngi ya danger nde bonzo ba poison tabakato zo mona na kini tata mo na mwasi na ba na ndako okebima na mwasi moko boye na hotel mo na limité okufeli na hotel akufeli na hotel akufeli na hotel tata moko ya professeur akebima na mwana 14 ans il y a 62 ans akebima na mwana 14 ans na hotel est-ce que zangi mwasi na ndako voilà tu es voilà Sergino mutuna mo na tuna Melina no banda na yo parce que je crois que tout ça l'émission awa au lobby kaka que yo pona yo baki dialogue mbongo tout mais est-ce que ça ne loko moko boye mususu zate réellement oyo ça parce que so ça ka neti pona mbongo to pona dialogue ndo bien to bona pe parce que bon va nanda c'est pas solaka mbongo e mona na rapé mais raison mususu pene ko zani pona yo sexe peut jouer un rôle et mibali peut belé ba lemba na mbetu. Donc au mona ke moi si ana posa mobile mais mobile au mona et o kaka ngai esa nini er monga na lembi tout mais moi si soko sale le côté et alors moi ça oliate yo mo mobile belé pe vendre te tout le monde non le pe tout le monde non bon sexe peut ça la rôle mona na pasteur coup de stock bala na ma pasteur te et que yinda ma pasteur ke luka ba pasteur ba 26 ba ngoma kita ça veut dire jouer un rôle pe na vie ya ba marié ya couple c'est ça. Mais mibale belé ba sala makamwa te mibale belé ba lemba ba tana lo ba no bo lemba bo luka melina so ba na ilibino solution ba se belo ba boya mibale na no boya mibale na bino te po ba lemba makasi ezo zala benza te po na ko sala makamwa na bino bo linga mais au lieu abandonner sungaye et jouer un rôle belé na bolingo sexe ben bien sûr et jouer un rôle tendeni donc moi na bolingo à part mbongo nde bat bakina wela no mbongo yango non za no liboso na lobaka poso sexe zate ataku to za ba million na ba mosa za ta ba ndimi susu oba akendo bakinda sali ya bien isika kinda luka eloka bien so na ndako izata ko luka libanda c'est normal on comprend ezara bongo donc en tout cas mi basi bobo mba na bino pété pona o mobala lemba zakima bo to bedra ngabeli solo ngone china bo muta to benga ngapa ebise ngape bongo fizala mobali asaka bien ale mobali asala keso eloko na ndako te mobali alemba bo luka ngati bon lukanga yo lio boya mobali na yo salisa mobali no bibe ke bosa zaki bien siko komi bien te c'est que moi eloko mo esalami na kati wana luka solution lukele solution mi ba mabenda bango lukele solution so ba monika hotel minga yo muto kenda lukele solution okomo mutu mabe aliya komo ke luka siko ya baguna etanga zaki alemba ki wana azoko hotel matako mo kwa mwa mke guna yeza akite mais tant moi so ke lukele ka solution ko makasi akomo ke luka guna e voilà quoi. C'est une autre sexe peut jouer rôle. Ben oui, ngana oza contre Melina te na ebi jouer un rôle, il joue un rôle. Mais ils appellent tout excès nous. Moi ba to so ba mibale belé, yo zo luka mobile ke po mobile, ngana na moi contre côté moké mais ça la raison na. Sexe joue un rôle parce que yo oligara papa ania kulaka. Papa nia kulaka kama abeta apakula papa zala apakula couleur. Papa n'a pas la couleur. Vous comprenez? Excès de pas la couleur et bien ma bé. Papa va nous la barre wana et c'est qui va changer pesa rien à yo moko. Oko pesa te. Vous comprenez? Pesa rien moko pesa te. Vous comprenez? Bon, on a divers mon abeti mais vérité penza et ça penda bande on a besoin mibali faut vous séparer ça ba maman. Vous comprenez? Faut vous séparer ça parce que et là au moment maintenant lobby moi si ou azozwa omoni mwana mwasi tanga zokola mwana mwasi mwa bota mike kola nzoto mike mais tanga zokola so zokola so munuka mwana mwasi kola ka nzoto mike kangama c'est que azora vitamine mobilité pour nzamba sala ndengwana yango na kama ba PD yango na ba PD lelo ba koma excusez ba homosexuel pour na PD tam susu ba homosexuel omona ba mayo ba tungula yo kuna yo PD mayo ba do tungula to ba to ba sans tabou pour to ba comprendre voilà ba mayo ba tungula yo
ezokende na libumu na yo te. Voilà. Ok na nzoto mwasi eza na ba organisme oyo nzamba sala. Omona mwasi osala nini azodeveloppe se régénir. Vous comprenez? Mais sikoyo soto tozonga pa na ka ya Melina. Melina en tout cas mibale ebele c'est vrai bakoma pena batebo. Vous comprenez? Batebo. Tebu nyanga la kata donc impuissant. Ouais. Impuissant. Mususu yaka nini? Omila masanga trop. Mususu. Voilà. Omila biamba trop. Olangwe tango zo na ndako za kuna tina ya mwasi te. Voilà, ezu place. Ozo comprendre? Masanga ezu place. Mususu pe biloko makasi ona na koboma mama. Na koboma mama. Omeliti ya po lali. Omeli otango. Obosa ni na. Olio boma mama yango ne bomi. Olembi. Ouais. Maman otala mo. Mais yango onanyo. Ozo comprendre? Donc maman, il faut que le banda. Voilà. Il faut que le combattant que le banda mais on a pas un faux comportement. Pardon, ils ont faux comportement parce que moi ça libala déjà. Yango Melina lobi que au lieu que dans le banda pour libala ne beba un jour. Luka ye a dans la solution. Ouais. Ah la solution. Il y a Melina dans la solution tout ngala mona qui je suis témoin. Hein? Na porter garant. So ya lukuta bwa otunanga. Ngalo ba lukuta te. Oso pande ko ngai. Donc ndenge za wana mibali ebele il faut bozonga na ndako parce que retour okende ko tambulu retour no za na ndako bo se pelisa ba mama. Au moins lelo kilo koso ya makambo wana za ona tina te. Mama essentiel penda ke donc na zongi na parler penda bana bobeti mo baratina so moni bana ba otusa tumusa okolo ba pe inviter pe moi sina mama ya to beta no tour côté moko boye bwana ndako beta pe tour côté moko beta tour côté mo beta tour mo beta na comme ya propre côté moko penda boye o se pe si mo ozonga na bino ozonga bwana eza ndengo na popo bo désorienté ko éducation bana te popo oza kana chambre bo sa ba chambre muso na ba clé te et puis ata na clé so bo kangi chambre ba mo na ba ta la bateau ba sa ni ko ozo ba donc netinga na zama yene na makawona jouer ango très bien ozo ba na zama maman to monete papa biso to na ba défaut wana et ça rappelle pas basse mona aba ni basse muso mona uti femme de chambre a uti ko sukula bakoko banina lembi yo yeka ozo fokuser na makasi mibale bele pe ba da kati otezino mibale bele pe ba kenda ozo basi libanda pona comportement basi na katana voilà a lembi o comprendre mobala na posa na yo mais yo zo mona ka ke musala yo tosala on na zo loba mona mobali azana besoin na yo comprendre mobali peut faire na compréhension moi ça auto ça misala makasi zapende mona mibali utamso basara be chapeaudage mibali pardon na sisa zino na okatote pardon mibali mususu ato sali musala makasi eloko aneza na okesho sa musala makasi te o na oyo biso ato za ko lemba zana biso to côté na za pour yote te zela na moni olo banaza ko lemba siko keno sokoli en tout cas soko ata soko sokoli tala mama yana misala mususu asoba bande musala na makasi etia ka papa mo lemba nezala lisute net musala wana penda daza bo mo ina yebi dans ce misala siko seke botika na bino na basi na ndako bon pour nous kape musala mususu c'est que ceux qui ont musala makasi ya makasi si c'est comme ça zala yo ko moi si on appelle na posa ko ba posa na moi si te to bana yo ndo désorienté ngai na lobi boy moi si yo papa faut za na moi si bien faut ça la marabo e bongi moi si na azolinga soko zo sala ngote c'est que moi si OK libanda mais yo pe moi si okende libanda pona nini parce que ba solution eza ko ki aider mobile na wana région de ressources maman Melina za na ba solution auto loba ngo chaque jour na ba mission on se comprend mais surtout que côté ya basika nga za ka kota basina moi ça auto sala bakoko auto tombra bakoko auto femme de chambre banini mukongo bu ebukani biso so sala c'est là pardon yo so lobi yo to il y a des cas on se comprend moi ça y est mobile fa forcer na makasi te so forcer mobile na makasi moi ça zo lukwa mbongo nano ko comprendre to lo bango mibali so basala rate mobile so mbongo ne mona na rate masala c'est que to pesa biso ba nani oh banani banani oh ba jigolo raison c'est que tu comprendre te yango to zo loba po yo mo so lembi mo lembi sina ni mbali c'est que tu comprendre te moi ça outi musala dans la comité il y a des temps de ça il y a un temps pour ça autant comprendre donc faut qu'on a ta compréhension moi si ndenge yo moko lobaki ke dialogue
ozomba donc na makanisi na yo olotungisa mwasi oyebina komoni ye auti musala aza bofona peni senanu ya na ba jour asalaka te onga pe na salaka te tamsu ba weekend tamsu comprendre voilà yo mobali boss est-ce que moi c'est pas raisonnable malembe toujours ba mpona mwasi na mobali tu vois yo bi pona mobali si bazolo ba pona mwasi basi oyo bakena kotombola bakoko na baso bakena osala femme de chambre voilà yo mobali obi que non natika ti samedi mais na lobi moi ça na douleur donc bon dans ce cas moi ça to bela malade bo makasi ba memaka ya comme bena malade yeli ado yo foni atakaka malade ezelo mususu donc yo foni atakaka malade ezelo mususu ko sala zolo bana yo na lobi non na lobi mobali soki pe ozo forcer yango trop a obela nini barin zela nanu zela non botika ngana sisa bokati nga pona botika ngana silisa non nazuta ebele parce que bino bozokata ngai dinanga sisa déjà nalobi na yo po tozala na compréhension oyo obengaki dialogue yango wana okoko forcaka motu mpe eloko wana nde ezala wana baforsa yango mutu te so ta mosusu moto aza prêté na minute wana ekomi ozokombo pese makambo mosusu ekoma violence pa mondele aboyebi yango ntango oya koforce na nini mais yo ta misi moto eza volonté ya moto ozo comprendre mais volonté wana na kati ya libala eza obligé ozo comprendre eza obligé na kati ya dialogue bino mibale na mwasi eza teka na baforce voilà mais les gens oyo bapropose ezo na bipona yo nayebi kutu te video yango nazali nango j'espère que ezaka na telefone nanga balakisa na télé France kaka oyo mobali afundi mwasi na ye parce que mwasi aboyaki balala na mbeto donc akoki aboyi kosala nini rôle na ye yaki mwasi oyo akomilala libala mobali afundi mwasi na ye baza ya justice baosamba mobali a gagné procès parce que mwasi aza na droite aboya na TV français nayebi te so bato ebeye batali yango ezali mpe na TikTok non mais c'est le que non yo mwasi net hier aza mobali ayebi que non mwasi nanga totombola banende ba zela na kotombola ngo so komoni kotombola mobali a comprendre yo siko bino basi bo comprendre pe bon mobali ba comprendre wana wase bon yana mibali ba comprendre mbambe pe ba comprendre te siko na biboy yo mwasi femme de chambre ngo osala ngo lelo osala ngo lobi osala ngo lobi kuna osala ngo lobi kuna ti après 5 jours neti ba mso ba beta ti 6 jours neti nga beta na so musala na beta ti ba 6 jours siko yebisanga mobali so aza posa na yo pone to saka na fatigue na yo zo lemba lemba na kaka ufazela yo ti mukolo yo osaneti biso to sala tamso ba 6 jours osala kaka siko mobali so aza posa na yo azelo ka ti 6 jours wana ou bien que lukane dienda na libanda bon autre question donc siko yo ndo zolo ba tozongi siko na kati ya dialogue siko zana silisa o comprendre na sens wana ezapende mona mwasi mobali pe bele basala pe ba 6 jours pe bazali donc mobali ok ça ti 6 jours so moi ça na posa na o donc il faut zela yo après 6 jours pour boya la na pour misala eza makasi to tika lokuta wana biso so to salaka to yebi passe 16 no zela pardon si ça une parole nga to yebi passe ya musala ndenge eza c'est normal mais ezate ke mobali auto mwasi auto mobali basengaka lelo ba sala lobi kuna bo sala non eza bongo te mais tango moninga mususu aza na posa comprendre quand même ezande mabe soki lelo sala ki yo lobi asali yo lobi kuna sali en tout cas wane comme monotonie on a droit peut-être ya koboya et puis on loba que vous fatigué tu vois mais soki eza bongo te donc na sala lelo na sali lobi na sali 6 jours na sala ti samedi na ta donc mobali azana na droite donc bo sala calendrier ou bien bo sala on a agenda boche et to bandola ka ngana mwasi na ngai après 6 jours après 7 jours ben ça c'est du blague et ça la mate po esika osala mate yango na moni base belé o bakota la mabala bakoma ko négliger mabala na bango pona bongo ngomi balé belé bakoma ko so base na bango libanda pona nini amoni ke na libanda aza na kimia koleka mwasi aza na ndako mwasi amoni aza na ndako azaka na bana akomika azwa ka soin mwana na ya bana na ya nini ya bibale belé basi bazwa susu na bango te pona bongo o comprendre basi bibale belé bazwa soin mibali na bango te o comprendre yo komika bana po yebi bana esili non ba mibali pe bazala kwa bana na biso donc yo mama tango ozo soin bana na ozo pe soin mobali c'est ça et ça te que kolemba ngo misala ngo to sala kaka siko so oza kolemba si c'est comme ça boye libala ngo poso boye libala te bo bando sika bo benda na kaka mambo zolo ba en tout cas excusez nga na ndenge mabete wana za pour yo te non za poso za pour ngate ngana na poso na olo ba makambo esala maka c'est ça parce que eza bo bande ona biso boyo ka biso ngana lobi te ke mwasi aboya ka to 2 minutes après yoka mwasi aboya to mobali aboya
Non. Na lobby na bino boy. Na lobby na mama soma na gen na ngande to ala to yoka na parce que eza boy. Ba bino bota la biso boyoka. Ezali na compte ya marque ya makaba dialogue yo lobaki. Donc ezaka moi c'est na mobali fo ba yoka na. Parce que webi ndeto za boto na deux choses. Moi c'est na mobali o ayoka ka posa makasi ya makambo wana na biso lelo. Tamso za mobali. Po mobali akenda ko mobali lemba ka tonda ka te bolo bango. Lingala na bolo bango parti. Mobali batonda ka te, mobali batonda ka te. Mobali batonda ka te. Mobali okoyele jamais tamso camarade na yo akomo vanda pa na yo. Tika yere. Tika ke mobali wana na camarade na yo. Yo ba camarade nange lambela mobali nanga zo ya na ke matanga. Pesa inyo so senga ko pesa yi. Katango lobi pesa inyo so senga, o pesa penyo so ya senga. Yo kasiko. Ya wana zo sabino ke ndenge za wana mibali na basi batu bana makambo wana mingi. Ya senga senga mibali. Ozo comprenez. Bon, ce que ça te quand le baka en bref, ce que kota mibali. Basala, mobali ko ya pe a forcer parce que makambo bena baka na kata ndako zalaka. Moi ça ko sala on te fo mobali. O ça ba kusa kilo bana moi ça mema. A me matin mobali comme dans matang. Ozo comprenez. Alors sikoyo, mobali yo ko lo bana eko ngana siko na juta place mibali. Mibali yo ko lo bana epe na ndeni ngana na posa. Ozo comprenez. Tout ça la systématique. Bobeta systématique mobala ko boya tata na fatigue to na ko boya te. Vous comprenez? Mais na mobali faut na comprendre pe moi si. Na comprendre moi si ndeni. Moi si azali être moko faible et puis moi si no se toi lemba. Vous comprenez? Na makasi na mosana makasi na musumu moi ça oya wana bo yo moko sali so ba calendrier andimiga pona fandima. Pona ka za ba règle libala na fandima. Mais yeb sans so akoyi lobi. Akedi soute yo moko so ko memena mokongo bo bengi pompier. Au moins qu'il a que donc pas les bandates ça revient les mêmes aux hommes ça revient les mêmes donc c'est-à-dire et ça marambu ya dialogue ndenge maman so mbalobi et ça na ngote ke oh tiki mobali no 7 jours pas de la radio te et ça marambu dialogue voilà ngape et comme il a rappelé ngai yo pe comme il a yo pe comme il a yo aux hommes na fatigué penda do aux hommes mais maman lobi lelo aux hommes lelo yana basi muso accompagner mobali na za fatigué. Vous comprenez? Na tiki na lobby mais lobby ta on lamuka pinda bon po mobala solo ba ba so lamuka na tongo mona na ke tolo moto il ngo pas sur la caleçon. Vous comprenez? Télémino comme que les lois sont na maman pinda do ngaya wa. Vous comprenez? Donc vraiment na ndenge mo ya bien biso sujet to na ngo lelo ya mibali oyo ba négligera basi surtout ba gigolo au lieu que ça le côté irresponsabilité. Il a taillé dans nzoto. Vous comprenez? Irresponsabilité bana koute donc non nous sommes là mon ata basket té, ata survêtement té, ata ka chaussette pas mo sommes là mon té. Wana est plus grave na kanti wana to décortiquer on a mikolozo ya. Voilà. Je vous rappelle que tozo ça l'émission au Solingi aujourd'hui de parce que ba te belé bazana besoin ba benga biso ngo benga biso na 07 donc 0033 7 69 87 60 63 donc on a répété 0033 76 Ndetolobaka 98 76 063 donc mon union soit on a besoin de benga biso a benga biso comme ça to komeka ko solo là alors ngo baksa na nengina lo balika mo bazo benga déjà wa baksa te allo bani non te ça ça peut isolata te si loba allo bana loba ye azo c'est la biso loba en fait nengina lo baboy ouais nengina tuna boy siko likambo elekelanga mwasi okuti mobali na bana peut-être bana mi balé auto bana mi sato yo okuti ye na bana pourquoi basi balingara bana o bakuti akuti mobali na basi na bana mobali bana yo okuti ye na mobali olinga bango te pona nini elo na olinga na ye ba po basi ebele akuti mobali na bana abandi no ko ina bana wana bana bat basale lo te directement bana na ba komi bandoki directement bana na tiba et puis bana ko pe bazaka faible mona tiba benga na bana ba OK placer bango parce que moi ça doko c'est le bon makambo moi na bien que moi ça lingi bana te
mais yo mobali okangami kaka ke eza solo mama bino okosela bino te oh basi ebele balinga bana te oyo kokuta mobali na bana na ye linga bana wana loba te na sima na yo soki ba eloko yebika système mission mobimba to comprendre ces zino pardon avant le bana zo savoir réponse mo typique ya muke vite moni mama meline loko lobi on ata Franco papa Luambo Makeda yembango donc en tout cas faut décortiquer ngo parce que wana eza faute ya mibali voilà eza faute ya mibali eza faute ya mibali parce que neti ngani naza boye naza pe na bakane neti na bota pe mais mwasi na nganda kwa linga bana ngatu tout bana ngatu bana na donc et en éducation de base oh uti pas mobali ozana raison zino pona nini faute soto to bango siko yo pesa bango lipa ba tsaber ya ofele donc to bomba nano to bomba maman mbote to zolanda maman mbote donc tozali awa na ndeko na biso Selezino tozana mama na biso Melina Swamba lelo ndeko na biso Blanche Kinwa azui moi contre temps alors intervention na sapona nini ningo loba nini tolanda o émission na bino yo bosalaki ya basi ya poto bakabwanaka na mibali babenganaka mibali c'est ça non mpona nini mabale evandaka te na poto voilà voilà ani mabale panda poto na bi papa bolimbisanga soki evandaka te ezakala mpona mwasi te ekozala mpe mpona mobali mwasi mosusu omona aza na besoin age bandokende tikana mpona naluka mobali ozwa mobali ezaka mobali yango aza ne na baide mosusu mais yo oza na ide otie vi na yo na ye mobali wana ke bovanda jiska ou okutie na maboko auto divorce mais mobali wana kaka soki akomi bien ntango mwasi aboyaki ye abebi akondi akomi na vie ke il faut kaka donc amiboma yo ozwi ye ezokwa nde na terme tobana na lingala olobi ye otie ye na temps obongisi ye olasisaka ye oleka ye ozwa soin na ye ye pas ozwa soin na yo kuka komona akoma osongela mama banani akoma na ndako wana akoma komata na ndako wana siko biso torekolte te ndeni lobi na kozwa mobali mosu naye kuo nauti kozwa ope peut-être ayo osalanga subungu na maîtriser naza siko etienge na mobali oyo nakomofandani siku mabe komokota réseau qui mieux réseau allô te moi ça bongaka na mobali tsana luka mobali voilà mais mibala wa poto to éviter soki ba mituna bange kuma ko te soki na niveau ni to éviter okoku mobali mususu azali bien nzoka ndake akeli kishasa ke bala ne moi fioti moko bo azongele yo na ndako e comme ele onga na bana basi ba mesana ki papa to koma ko pesa ba garçon moni c'est pas un tonton c'est papa parce que yé pas ça na bana nae bana ne ba ko ba benga papa c'est ce qu'a vanda ka tonton et oketi moi papa moi okuta ina oya déjà attaché na yo si il faut lukaka comme malheureuse donc elo ngana luba baka eza ebele baka côté mutusu pe basi moi si mutusu omona mobali il fait tout mais eza nini ya utela nzete setenga mate okuta kana poto to ni yebanite papa mama yaka to vana biso moi si mutusu omona na batini kuna bazwa endo bakanga bana na nzeta kita aluka ngola kota ba poche kota bibi na poto atse kodin toto talam obi nanga na vani na ina bala mais nzoka nde sika uta yebite ya okala ba mama so ba no bala na quartier nanu ndeni ndelwa ndeni famille wana ndeni bebi yangote na tango na biso to yebi yangote mobala oswa okaka chona nda nzoka nde uti na ba alite na yo Maman, excusez maman, yo zoloba pour na compte mibali ou bien basi, précisez le ko zoloba s'il vous plaît pour na temps. Les deux. On a landaki émission na dino. On tout ça le ba côté mutu ça ba le mutu na vraiment et loko na lobina le kana yo na sola na bibino bande kunanga. Les deux. Moi si père na faute, mobali pas na faute.
Merci beaucoup pour l'appel. Maman, moni elo Merci beaucoup. Te akatela. Elo konga na expliquer maman olobi makambo bien tous les deux côtés. Olobi tous les deux côtés mais elo konga na moni yo kaka point monga na kangaki mais bino basi bozala attend yo divorcer na mobali bio bengani mobali yo moko. Tango zo bengana mobali asala ki ba gaffe. Makambo mbeli na uta ko ba yango. Tango moni mobali no sala ba gaffe bien côté sexualité mobulu nini soko moni ke yango te il faut ça l'année yo moko sala makasi ya ko ranger mbana e conseiller soki tango yo conseiller nde ayoki te là c'est autre chose mais ndenge ni bozala zela na silisa kaka na minute wana yo za na bana yo patiki bana place auti o ba bien ke papa tango ba yeka mba moko papa yo za na mwana muke o tata na uto kende okomo mesanza ye papa tango na okima yo la sasu papa mususu na kaona na za zoba na za mayele donc bombe boza représenter ya kopesa mwana soki muta tata na ete fa benge tonton ozo comprendre bo pesa kana tata te bandeko ozi mubali oyo yo to di ozi mubali bo pesa kana papa te voilà donc je crois que voilà qui bo benge na tonton ngo bakisa bon on perturber bana pardon ngo bakisa vite fait Zama Sabino Maïle Kokate. Zama Sabino Maïle Kokate. Non, moi si Azama Maïle de Boulaï Benzac de Mubali. Et puis moi si Azama Stans Maïle ou Mazana Wo on Zama Pesaye a Eko pour jamais na Mubali. Maïle on Zama Pe on se beaucoup na Mubali. Tout mon souci biso etara ma tout mon souci. Na bobete pour 2 minutes kaka. Mobali awa ate ukanda te akuta na mwasi na réseaux sociaux a vu mwasi a béni mwasi avant avant vous allez à béni mwasi wana ye mairie fait dit makamunyoso kuzoka mwasi na tika mwana na mobali kuna mobali alobi na ikende yo bomsa terrain biso osala makasi biso toya mobali akasalaka na DHL na ebisio papi tomoni kukana ndenge baye na mboka na biso awa bavandi mwasi na mobali mwana liboso baboti po ndenge batoke mosala mwasala agence à prendre de chambre ebise po awa ozo mtanda ifo kota asali tu ayekokota atengi personne na mobali ne na kishata kenga na ina bota apo babi awa siko boti oite bini pona so tena bini saona mwana 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 boti apoti SS mwana kusu ayo bota ya mibale SS maintenant pekisi mama lubino ni bozana bota ti ayo bota ya misato ningi kaka ayo bota ya misato bayo pesa yiba mikanda makamnyo so pia misato tawaye abilaki normal bakomo vanda mobala kinda musala mwasi bakinda musala mukadusuka mobala uti musala ya akuta jeune fille il y a 17 ans non 16 ans na kati ya salon akini mwasi ni boni mwasa bikena kushukuru kama zongi ya bipo ona bote na so bana tuzana yo na kukate na mwana chikala sasa bon yukitiki kwa chocho tamati bo c'est pas grave baba sikoyo ekomi ngambo ya tata ifaya amwa sona lala kati mobala bisaka oni ndemo ke mwana ya na biso papi mwa mobali wana ya mwa sasali tu mwana abensi mobali na ye yo iko papa aya mwa mbalo mutato mwana yiki ko tata nga tata ye oya tata ye afani pa bandeko na ye na province al menace bandi mwasa monika ka mwaite menace tata bana ya mwana na liboso aye a solo na mwana ya 17 ans na ok 17 ans 18 ans ok ba 18 ans aye bisa lo mwana ne zalia ana poto sho kaka na peli police aye ale na uchao misapi yo siko bana osa ndeto lela
debe okoto vani na ucho misatu soki kaka police na banokanga yo siko fo tramlaka tata o siko tozani o tata bana na misatu wana ye mtafiulu oki mwana ndimi poto la facilité to va ensemble ya que le prison mobile wana to tozana mwana bani ana kini yo mo ibika esprit etelema basimizela ala yakaka po mbila na ndako longwa nzela kaka pour garder la vie abenga mobile lobi na ngona yo zala calme makao tout c'est bon biso position na biso wa tout ça bien asala ki touchaki mwana ninga sabo ake prison moi mobile wana akena prison pour 3 ans tant que batala banquette pas mon délai pas tika ka kabuté pas mwana mo pas abandu ke classe ba sta social balanga kaye ti makonda kumoko ndako mwana bala na kenda prison tika ndako na yewana usale baby bakomanda kumona tata mwana na yeye voilà na mboka oyo kangu mandele bakomanda kumoko na biso mbali ka pe musala ti mwana mbala na risque avocat expliquer avocat bi photo ça va enquête ba ko ça enquête ba ko mati mobile mo ka bi makawana mobile wana nani ba ko moi si aspect mo manèvre ba etala be ça même pour moi dans la déjà 17 parce qu'on l'a on l'a pour 17 ma pas chata ko to siko mo na mobile wana o ya na prison ba démisser ba son ici c'est ko na ba bine yo ko ba ko yo il faut da ko ta ba bine donc ko ça ko tata ba moti mala tata mo Piche ki ma fi wana voilà asuna ina mwana ne wa ya kana beza ko to na momo na para mariage munene donc yango tolobi ke na makambo nyonso ezoleka la plupart ya makambo ya bahotel ya makambo oyo ya mabe ezoleka awa na communauté en tout cas maman merci beaucoup donc merci beaucoup comme ça tu vas développer Sima merci beaucoup merci voilà merci beaucoup voilà Mélina je crois que yoki donc c'est à dire kaka bino basi et quoi les souka bino basi abengisa mwasi abengisa mwa do bazana mobile mbala yebaka te tout je crois yoki intervention maman merci na ndenge obengi biso maintenant continue ko bando lo bakasi na mosa vraiment eza te ndenge mama ucho benga biso alobi ke pona mwasi wana sala ebongo eza pona basi nyonso non mibale ebele pe toomona obengisa mobali aye aso akomi abanduki akomi muta makasi ebele ezali eyaka vice versa eza kota basi eza kota mibale eza te ke opo mwasi wana asalaki bongo ezaka mpona basi nyonso non en plus eya mibale ebele toomona awa babengisa babengisa mibale ebele awa balakisa bafilme ozomona balakisa bato bafilme awa soko komi kaka eza kaka question te ke mwasi babengisaki etu en plus olobi bien ke mwasi wana abengisaki nde mobali na ye mais mama Mélina c'est ça eza ndenge nini ezali ke na bokoko na biso tina na makomi ya nzambe na kati ya buku ya nzambe oyo babengi bible bakomaki ya mobali fo asalela mwasi na ye makambo echange aba balola bible zela kasi leo ezobomba biso na mokili ben oui siko basi bango mpe babalola bible mibali mpe babalola bible okotikanga na loba donc mama Mélina eloko ezobomba mokili yango wana vous comprenez neti ngani naza bonabi j'ai une femme j'ai des enfants c'est moi qui va faire tout possible pour que soit bien vous comprenez voilà mais tango bino na kalata no za que vieux moko bwana na babala sima bengisi ser nani oti vous comprenez donc vieux wana bengisi ser wana to rate ser moko bwana kenda poto po ba ser bana yakaka mingi aye libala voilà vous comprenez bon boni siko lelo comment ser moko neti kao mama awuto beta donc mobali mutabengisaki mwasi azana bolingo ya mutu abaki mobali mutabengisi mwasi te mwasi azaki na mobali na mobali mwasi nda bengisi mwana na ye na kilo mwasi mobali mutabengisaki mwasi mama yoka ngai nanu yoka tout ça discussion te mobali mutabengisi mwasi na kini mwasi ona azana mobali ne babota mwana moko j'ai bien compris ana tata na mwana na ye akomi awa tango mwasi na komi abandi kobota mwana liboso ya SS ya mibale ya SS ya misato bimi normal yango tenga na yoki ala après mwasi na sali to aye kobengisa mwana na ye aza na 17 ans aye na ndako mokomsu mobala uti musala ye kuta mwana mwasi na salon yango te
tanga moni na salon na ne ote na banda ko banga oyebiso na bota mona na nino ti asani wa makasi ayeko bengisa mobali na ye oyo tata mona c'est-à-dire azakina bolingo koleka tata oyo abengisa na poto donc yango parce que mona lobaki to lingena la to sia la ka biso bande ko mibali mais oui ko bolanda conseil ya mama Melina soku bolinga na bino awa boboti na bino awa so bo be bana pe awa ko bo moninga azate muto azapena perte azate muto abata sala kana DHL a qu'est-ce que bénéficier a qu'est-ce que bénéficier 3 ans en prison ferme pour rien voilà c'est pardon si ça papa oyebi mutu wana soko nya zonga bana makanisa satane côté na makama koko sala ah oui hein akosa makama bako kufa la question na biseka na biso ndo bala kala il faut balega na venir sima wa dossier bana la raison te avena sima wana kala siko za zongo tika nazana ka ebeba wana ezala sute ebeba na ka mususu obi kango na koloba kutu kombo na koloba kombo na kombo asero na poke malambe boza nanu te botsanga na sisa te bo bokatanga maloba kombo te ko bokatanga maloba na yoka pardon bokatanga maloba te moninga ba biloko bopesa comment opesa nga kanda docteur moi pe mkobutu na opesa conseil bona na ke côté ba quelle mère bona attaque nous zona mina sa quelle mère na osala ona nani po baka ezebele de on a lobby ke botika nga na sisa parce que na lobby ke na koki ko pesa pe kombo na kame na kozela autorisation mutu wana pour lo bananga pour photo zela autorisation celui qui ne sait piquer connaît l'affaire viens nga moko ba eba pe na Paris vieux penda ça makampe ya danger to yebié vieux place o loba na Seigneur merci viens na kondi so moni a kondi asana makambutu azwa mwasi penda omoni mosona batala na lupango do babanda pena balana ba 10 ans na l'école asali tout via ye mikiri via sina pena zonga neno akina mukanate azongi na Afrika ke pena zumu mwasi yango ba ye na epeti awa babandi pe ba faire basali makambo danger bokoye babango yo place yo bana lobi comment monter mozo yo kangai celui qui se sent piqué connaît l'affaire bakomi ape mais mwasi wana asali kutu tout abengi sisunde bandeko na ye vie wana contribuer ozo comprendre bavandi vie wana azamuta ba faire bani asali tout pour asala nini abaratine kaka vie na menieti na justice aikokita bima abandi suko bima na neve ya mobali na ye na ndenga makase neve aboyi neve ba azu neve na ye abetisa ye nkoba afuti na mbongo ozo luka nini yebisanga pena toujours basi ozoluka nini yango mwasi mubala meme na poto abongisa yo apesa makambo ifala apesa na minute to lo bakabula babie mawa bakabula babie na viana bia zwa soki e osale bien askena na bana ala presque babia ngazo ki place ok ni simba ta kuya e comme si ko pe na sala kere viana bi atakutu boye na nzamba temi devanga na olinga na ngati alingi bolingo ezate ka na minute do babo via kondaki mais vie ba faire rezongi akomi na mwasi mosusu mwasi na oyo akomi na ye azaki pe muto yo bayebani na oyo wana moi ko bana ko vie place na yo tango bazo vie place na yo faut ça marier il faut combattre place nous ala bien on laisser aller au fond les portes diable saini akoti balingani tabsu ko balingana ange donc intembu na pesika exemple wana mais boy bango ke toke na biso musikati entre basi na mibali bato bando bengisa bato na baninga na poto za kini mibali ibaluka sister moya na sema serve ya banani wa bengisa ye mais lelo baluka kitisi basi makasi kitisi bala mwasi kasi na mwasi atana ndenga bolingo na ndenga couple mobali fa la rapona yo comment boni yo comment sala pour mobali ale mobali ozo sa para bino mo pese ba ko ba kombo ba chigolo et kisi bala moi si ça dit moi ça va avec son bal na poto na makambo mbala ndo sala na makambo wala bana ozo ba mais à l'occurrence moi le contraire moke bino pe bato bokenda ko zwa basi na kisasa yo quand moi sono yom de diriger yoka na batu na bango bazana mama na préparation basala penda studio na yeke tolia nyama wana
tolia nyama wana obenga pe agenda ne ko obenga pe boye mobile ne pa vandiana ye mutapota obenga yo mona ko obenga pe bébé mais Jonas zana oui yo kasi ndenga ya pota ela kala buye asefuna luka mukanda ça ba gère papi ben oui hein makambo so to bito to continuer to kino musika za lisolo elengi lisolo a conseil lisolo a mawa lisolo pende ya conscientiser bato ngana oyebisa bato baza ba jeune netinga ponga na jeune papa pona na jeune te na jeune papa déjà pona na bana mikolo na oyebisa bino na ba jeune o ba sima na biso bano tozo bota soko za na besoin mwasi mama melina yebisi bino bolinga kaka bolinga na awa nga mwana nga so komemisa awobengisa na prendre kazo bengisa mwasi na kisasa ozo pa na oyebisa mwasi na otya mwasi on litoi tana otya mwasi on depo ko ndima na apejika tana otya mwasi na yebisi mwana ata muto olingo bengisa yeyo mdo bengisa yeyo to moni do moni ebele bakana ne tolo babo biso do pa ta mso ta de ou toi ebele ozo pa bandeto besoin conscience quoi voilà hein on les a eu devoir ya mobile bana obengisa mwasi na kisasa makamana kote sila donc ngai ya no moni ngai ba camarade ba malien babengisa basi na bango ate jamais abali li kuna oboti kuna ya lo papa ke musana on a track oya donc to comme na babura ba malien ben oui bula ba malien ketinga na bula ba malien na ndeni nga bula ba malien c'est-à-dire mbongo na nga sala ya salaire na simsango to sangsa compte na mwasi na ngai ozo bana compte na mwasi na ngai compte mwasi na ngai za yanga pesa mais côté moto ça l'épargne moko au cas un problème je côté mwasi na to saleli yango bien que problème bon mayela ko problème moi je côté na nga to saleli yango soki yango eloko o sala te to sala ngo pe eloko te ozo bana c'est comme ça voilà to komela suka pona yo donc mutu akibana kinchasa te pona yo atako to pona ye tata pona nga Blanche Quinoa leki ya na ye. Oh, Blanche Quinoa. Blanche Quinoa, motema ya Baudry de Campo. Ye mo ba mo la Gimbanteki. Baudry de Campo. Leader ya Gimbanteki. Voilà. Otunga ni simple. Pona yo, mutu ko bala Kinshasa te. Te est obligatoire te mutu ko bala Kinshasa te nazana ni pona pekisa bato. Ezaka conseil na opesa. C'est pona yo, non? Pona ngai na préféré. Lingela no awa. So oza mwasi oza mobile bolinga na mnoka sope bebani e bebani lika sope bebani na ngote nzamba sungi bokeli boso meka awa olio bando regretter ngam na sala ki boy na zongi sa boy pesa la bien au fait dot na ebisi yo ozo mona OK makala te ko basi ba komo sala mabe basi ko mo bala ba bongo basi ba komo bala mibali tango bala mobile ana bula wa États-Unis yo bale ana kanda te ana bula États-Unis aza na kanda te amono ka yo bali est-ce que basi musu bala mibali basi bisu banda to chaka 2000 banda 2000 basi ba banda 2000 ti 2000 to kota 2023 ba mariage junior soso mona basi ka bala mibali basi na chaka mukie mwasi mobala chanelo teta musupa za na ngote yo ba mtolingi babala yo omo laksa bato mobala chani mama permette ngai loba papa ndengi mama menna lobi banda 2000 ti le bela basi mama bala ni badia ben oui babala wana bakani mwasi azaki de na 5 bana botina bana tata bana papa voilà babo wana penza les femmes qu'on appelle les pinaises. Tu vois, le pinaises, ils ont fait des enfants par-ci par-là. Voilà. En même temps, Monique a jassu na mieux des fois. Oego yagaga. Na bimsara mbongo na bal. Chiba zo balo zo ba ke mbongo ba parana ba zo yanga moko. Ala kimina yi. Aki mane bongo ke no yim tabimisi mbongo. Ko mo loba. Comprendre? Ala comme presque mutu siko ya samba guzu donc samba guzu na gizo ki pendaison. Lango na baba. Comprendre? Ko sala sa ya ndo mo batongo bazara mingi hein na ndenge mabete ba mama muziki na fingi binote mais parmi vous parmi bino na muziki na bino so bongo kota ba sa mabala bazara mingi te moi ka ba mete doka ba ngono sto ba bo mabala ba bota bona bana 5 et puis basi musuba yali romona amoni âge penda oh 52 ans 53 et betelinga ya na bali nanu te so azu jeune mobo asani arobala mais eza soni tango yo zo bala famille na yo na bana na yo yo kolisi bazo mona ta ya bali jeune wana boy na boy mais bino ba famille pete okoto koma na sijango bolo ba nini voilà mais là aussi ça la biso conseil ko pesa lelo ba basi o ba kolanda biso lelo conseil na pesa ka bon couple tout ça ba couple pardon
Voilà, conseil non pesa ka ba couple ya on a bandela elo kongo dialogue fait za la libala et ça la bien makasi. En plus moi si kokisa ba posa mobile pe kokisa ba posa moi sinon na kacha ndako po bobe banate quoi. Voilà. C'est un conseil non pesa ba couple. Conseil non pesa ba couple té. Conseil non pesa ba to mukili. Comprendre? Te couple té. Maman pesa bango conseil ba couple. Na tuni ope question. Ngai conseil non pesa ba couple, non pesa ba couple té. Na zo pesa bato nyonso ya mukili. Ozo comprendre? Po ezaka na ba couple té. Mabala monsieur ezaka mabala bato libala bato na ngobie ba na ngobie ndako ne dialogue ne mama lo ba dialogue eza bien. Ka so ba ke pas passer bande bongo la makam. Ba ke l'église. Botika oke l'église ba sambela ata na toilette. Nzamba oyoka yo. Ato sambe na balabala mona te ba musulman azo tamula so amoni ko mo midi ko kaka kiti mutu na ye asambeli ozo comprendre donc conseil nga na opesa botika obengisa basi na kisasa bo balela awa bo sila na makamune surtout awa bino pe basi ya kisasa o boza kuna bo bala mibala ya kisasa bo sala effort ale boye poto voilà ozo comprendre ah oui donc botika na no escroquerie pour que escroquerie zo me mabio na kufa voilà pour obino ozo mona bato musu baza osali mabe osali mabe avani na ye alinga ay ba ko na bino bien mais aussi longtemps azo landela sisi o kufa liwe ya kabongo donc ngana tina opesa bato bele ba conseil te na kanti niko itilera yo kingai ani luwau omoni ani luwau ndungu zitende aboti bana na ye ani luwau na pesi ombote place za femme exemplaire babwana na mobali azana ba raison na ye après azo vivre na ye azana moi si mo bien azo sala bokoli bana na ye ya on a profité na pesa ombote ani luwau ye pe prochainement azana moi coup de fil azana moi coup de fil à Bema mais Jise Diboko odi na dia bato bele ba divorce wa divorce za trop na poto ko lekana kisasa ouais vous comprenez makambo na ebisa bino na kisasa zala penda ke omona papa azana mwasi musukuna oye mama yebi maloba ne lote abota ba musukuna mama abota aloba ne lote e koma ko papa le mama le male ke bobe male vous comprenez male na mama mekiga ah wasoko mekiga surtout so zakiri ana ba makambo mera aloba ke agre benteseda ke so uti musala au parola couleur té ça est trop à profiter et ça ba zoba mususu ngai mikolo l'équipe mikamo ngo sala melangai na ke pas master moboye to vani l'équipe ba 23h na parler na to vani to na développer parce que na bala total ba garçon mususu ba za bata maboma balingaka base wana bazeni balingaka ba oui balingaka base wana bazeni po ebike ba location za wana balingaka base yo tamso ba mosa za na foyer tamso mosa za côté moko boye tamso mobala côté ba luka ba reconstruire loko moko boye et ba garçon ndengwana ba zebele ba jigolo ndewa moi pe mutu sala ata mila masanga mutu ne ya bien te comprendre ko luka makam na vani pas masana ta garçon à côté na 23h asa camarade ya mutu te entre biso to ala yona nini ote merde mosa masa pas bien ote na yego luka master morobu na yego luka master oyo parce que master balobi ke ya subaki na se ya ngona bato ba na se ba fâché ba na nduki kuto yebi boye okayaki po tenter masa so za ye moko comme ça banda ba meeting na ye c'est ko simba mais heureusement masa wana zanini aza fort abi me yona do ya kota héros te yo za na porte wana kuna na mwasi na bana na yo oyo kota na et puis tango zo ya alanga moi masa no yebi mam na oloba na yo so ça na oloba kombo na yo mais tebi c'est bon moni loko les organisme moko boye izo luka frimo ya bien awa tout ça tout bête mais c'est bima comprendre c'est mais c'est bima abima na malemba kenda mais eza nyongo nkuba nyongo mangituka mangituka ne sala donc conseil ngana pesi parona na cité yo katinga de yoga rabo eti c'est ça omoni yoga rabo Jise Diboko Nico Itiler ani lo wa ndungu zitende sina lobaki Aziko Force Mfumoto Gina Matungulu Alino Nganga hein bino na ba de Mputu Nzuzi bienvenue Vangasele Gile Wawa Gina Mamale hein Richard la Geneva de Mputu Nzuzi boyoka masolo yo donc ana minga olobate
En tout cas, toujours continuer l'épisode. Voilà. Mélina, moi 2% de mon aussi sans abisso. Na pesi mbote na ngana Eyange Bolia, maman Ngwanzu babi kabelo nde kabelo. Na pesi mbote na masa na nga Jili Bolia, motema dudule dukure quoi. Autrement dit molema. Ouais, na bosani sute masa na nga Zena la guerrière, yo yango wana. Abdul Mazama bokulaka, motema X yo ye barara. Babi kota suka nde makambo. Na bosanité Clarisse Bondonga Nangola babi femme d'affaires. Na bosanité Anita Maswa, na bosanité Soaz Maswa, na bosanité bana IFM quoi. Pasteur Godé Makambo. Sarah Martinette. Sarah Martinette, belle sœur, yangona maman bana. Ouais. La Lyon. Voilà. Merci na bande ko la nibiso, je crois que le autre comme la souka. To sala boyika kapona to sunga souci na biso ezali mabala ekufa te souci na biso ezali en tout cas batu ba umela de tata na biso odeti na crey odeti na crey ya ngwana matondo odeti talaka yo na bofu kitoko na Noeli pe Noeli na Guy Noeli ko sembo babala ni ba nouveau marié ma fille Noeli ouais mbote voilà donc souci na biso je crois que l'équipe to sala makambo pona to sunga. Place au ma bezalaki en tout cas moi malamu ekota je crois besoin que ma kama beze belle na ba couple ba tu belle ba bien de saison ba so tali bien majorité mibali ya bato ba belle avec ces amis bali et puis basi basa ko le na banda ko c'est-à-dire souci na biso équipe besoin mona tozo ya vers bino banda ko na bino poto luka to tiande vraiment kimia ngana bosanité te di mo la côte ouais, toujours voilà donc d'ici là botika malamu je crois que prochainement bobenga biso numéro de option vous affiché bobenga biso aux anlikanisi na yo bengi biso oyebisi biso oyebisi bato balanda biso pour na toluka kaka solution pour mabala na biso vivanda et papa oyo monique système okoma mama ko marate luka melina swamba donc ma produit za osaranate na posa tolo ya minene sima kutu evanda benza luka melina swamba na 06 41 38 79 ya onde makambu donc o abela raminu luka melina swamba kisa minu na pesa 4 jours kutu belé donc voilà quoi siko sima wana fo ezala sima na ebiso maman bato mingi bakoma Samsung ba LG te ça dépend munetinga bona linga nga te yakona linga mwamba tinange ekita nde ezala kaka mais olinga yo eza mwandam olinga moi système donc luka melina sombaka en tout cas n'hésitez pas parce que awande ba solution ezali mona atona ba solution tout merci to le belle vie Franck Massaka des Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Nyengeton Karine Yengaboule Mwana Paris Chifa Kambadi Malela Ado Senga di Sengomoka Edoziola na Suisse Patrick Luzolo de Genève Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe mokonzi o Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o Mokili ya Nzambe makambo maleki o Mokili ya Nzambe Professeur Augusto de Jenna Jimé Chapa de Paris Anthony de Mavakala Lando Kunga de Jenna Spanion Dombassi Géo Kisunga de Jenna Daziro Tazimambo Sebindombasi TNP Info Tomachingi Jérôme Konde Bendele à Genève Thierry Oyemba Colonel Fodi Lumbonadio na Suisse héros de l'ombre pas de doute donc Papi Gen donc na sepeli na masolo toye masolo ya zina ko de makulusu
Oui, donc on a manqué de mots, quoi. Je manque les mots. Parce que donc si vous avez na tawana quoi. Na tawana penda d'autres zongi en penda. Nyenge ton, moi à Paris. Certina de Zurich, Switzerland. Modoko Franco Ferré. Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV. Benoît Kissi, émission Tam Tam. Naikona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime danser lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okozonga sinago emakulusu madio na moyebi bolingo nalinga kobina lelo na bina wapio na moyanga bolingo naikona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi nyonso mpo ya koluka Papa Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tufanga mwana Paris Ado Mbengani mwana Paris Koloba Timbia Seleva Mano de Pasco Ndinga Ala Shivava na Londres Michi Kitoko